sawa aux occasions ko landa video ya Mama Bijou na mkola lelo ngande ko la bino ya mwasi na eka to solo la mwa mukie na information oyo ezoleka na États-Unis na likambo ba uti ko boma ndeko na biso na États-Unis. Mama Bijou do kande na lobaka Mama Bijou do azawana na pesa ka ba information. Mama Bijou do na tiaka pe ba information ezoleka na Congo. Mama Bijou do alambaka alakisa ba recette. Mama Bijou do abeta masolo ozo pesa ba 1+ na ba vie abatu. Mama Bijou do abakisela bino émission na ye ya amse oyo kozala lobi dimanche. Lelo vraiment na ye kaka kosolola mwa mukie na likambo ezo pesa nga pasi likambo ya ki racisme na bamboka tovandi. Ndeko na ngambo ya mwasi ya uti kosala video alobi ke azo senga na batu nyonso to batanga la poto ba infirmière banani bazonga. Oui, pourquoi pas tokoki na biso kozonga mais na mboka nini? Mboka ya Congo. Mboka la biso ba mikonzo bozali wana bo bongisa mboka batu bazana posa kozonga bazonga. Parce que place tozo vanda vraiment tozalaka à l'aise te. Okoki ozala na nationalité mais bako traiter oka neti mupaya parce que ozaka mupaya. Bandeko la biso na États-Unis bakende mbula nini na États-Unis tina lelo. Ba siècle na ba siècle ba mindelo bazakuna bandira bango te lokola ba américain ba mona baoka ba étranger bota lisola ndeko la biso ya mobali na kombo ya papa George abandai na eko kende musala uti na ndaku na ye ba policier ba telemisie na nzela akiti bino mo bomona ki ba image ndenge ni ba bomeli ndeko la biso ya mobali na se batie likolo na kingo et puis ndeko la biso ya mobali akufi wala nyeso tu pona ni pona ki racisme. Lelo ndenge nazolo ba Allemagne eza ya ko bouger ba état mingi batu ba marché. Pona nini pona to boy ki racisme. Na mundele na mutu mudu biso so tozala makilaka ya rouge tozaka batu. Donc changement ezalité. Donc bamboka la biso soki ezalaki malamu mbeto kokai kovanda lisusu na bamboka ya bapayate parce que trop c'est trop. Moi na kokoza la ta tangi classe malamu. Donc atazali na ba camarades na ye na musala bazomona kaka étranger bazomona kaka mutu mususu donc ki racisme ezala kaka na ba niveau d'abord ya ba classe ki racisme ezaka makasi moi alors koza tamso za na ebe bayele ba olukaka ba kase ye parce que pona ni ezaka kaka étranger pona ni ezaka kaka mutu mwindu ba étranger ya ba poso mususu bazala mpe ça va ba mindele oyo ba uta ba mboka mususu leti ba tirki ba nani bazaka mpe ça va na ba mboka oyo biso to vandi par rapport ya le poso mwindu yango wana bandeko na ye kaka kosolola na bino ozolia muke ozobomba ndabu baloba ke mutu azalaka bien kaka na esika na ye ozala bien kaka na ndaku na yo donc ndaku na yo okozala à l'aise o ata otie makolo na mesa ezali ya yo donc Congo wana ezali ya biso tosenga kaka na Nzambe mboka na biso un jour ebonga parce que batu tozonga penza parce que tozalaka à l'aise te yango nga na mina yebisa bino kaka bandeko na nga donc olie mukie obombi mukie olie mukie okanisi pe na Congo parce que donc mboka tovanda toza à l'est nazote la bino ba image botala ndenge nini lelo na Düsseldorf lelo na Cologne lelo na bamboka ebele e bouger pona batu balobi trop c'est trop toboyi ki racisme nasi botala ki ndeko la biso ya mobali na États-Unis ndenge nini akufi na ba policier ba telemisaki na nzela kaka pamba boye asali eloko te pona nini pona ki racisme donc tolia kandambu to kanisaka Congo to kanisaka isika to wuti donc tozala à l'aise makasi mingi kuna par rapport ya bamboka tozovanda so ba personne nationalité lingi ko lobateke ozali e mutu ya ekolo wana so ozala nationalité français oza français te ozala nationalité belge oza belge lokola ba belge ya solo te ozala nationalité soki dutch oza dutch nege ba dutch bazate donc to kanisa Congo donc tant tozo kolia to kanisa mboka sika to wuti parce que awa toza à l'aise te bana na biso ozala na même problème que biso yango wana nazotela bino ba mange botala ndenge nini batu ba marché pona ba boy ki racisme en tout cas tozwa mayele mboka tozo vanda eza ya bisote merci.
donc bino mo bouti komona ba image na tieli bino donc mokili eza ya ko bouger batu ba boy ba ki racisme batu ba bimi na libanda donc parce que trop c'est trop. Maman Bijou quand na lobaka bo s'abonner massivement na vidéo TV bo za la jamais déci muto zota la raso ko s'abonner na vidéo TV te Maman Bijou aza na besoin ya soutien na yo s'abonner na vidéo TV bo s'abonner massivement et puis pour partager la vidéo na nga naza na besoin nango na donc naza na besoin ba commentaire na bino et puis naza na besoin ya ba j'aime na bino nazo pesa mbote na famille na nga esika surtout bozali na pesi mbote na ba ma copine na nga Maman Bijou alinga bino mingi na pesi merci na bato batiaka ba commentaire na ba émission na nga bo continuer ko tia ba commentaire na bino na émission na nga bozala jamais déci mutu oh vraiment ça na posa Maman Bijou atanga ka kombo na pourquoi pas luka Maman Bijou beaucoup solo là na pesi mbote mingi na babone na nga bozala toujours wala la vidéo TV bozala jamais déci mutu nyoso za besoin ya ko ça la demande na ya ba amser luka Maman Bijou Koti sa demande na ya ba amser ça la vidéo na otindela Maman Bijou ozala jamais déci na mutu pe ozoyo kasoni ya kotinda vidéo na yo zala wana soki ba émission Maman Bijou ya ba amser et Maman Bijou atie yango net na otie yango lobi dimanche zala wana pona kobenga ba amser o ba kobima wana bazo sala jeter bazo luka mibali bazo luka basi donc bo s'abonner massivement na vidéo TV bo zala ka chaque dimanche wana pona kotala émission na biso ya ba amser Maman Bijou alingi bino mingi bayo à la prochaine.